Bonjour, na balandinyo sur réflexion, nga comme na Suzanne. D'ailleurs, répondre à la mutuna au papa lumière atunaki. Réponse na ngeza boye. Mobali na yo ya bomwana eza o bobandaki na ye tamuzaki mwana muke. Yeah. O bozaki na ye na mwa temps tamuzaki mwa muke. Exemple so ozaki na copain na yo, ozaki na âge à 16 ans, 17 ans. Asa mobali na bomwana, surtout so bokomaki na ye tam mosusu ti na ba âge à 18 ans. Mobali na bomwana, o compter comme mobali na bomwana. Mais o bozwani tam au niveau maturité na yo déjà ekoli, eza difficile pour nanga na ndimaka za mobali na bomwana po niveau maturité na yo eza mosusu par rapport ya bomwana na yo. Yeah. Pour nanga mobali na bomwana eza mobali bobandaki na ye exemple ba 15 ans, ba 16 ans, mosu pe ezalaka bobandaki na âge wana, boke na ye ti pe na libala. Même mingi pe katalaka nango na nzela, omona ti na ba 18 ans, mutu na mutu aluki nzela na ye bokabwani na bino. Ozomona. Yeah. Donc mobali ya bomwana selonga eza o bobandaki na ye ntango ozalaki mwana moke, bozwaki na ye mwa temps, temps mosusu mwa une année, mwa 2 ans, babilongo bwa ndenge wana. Donc pour nanga na suki nanga wana. Yeah. Ouais, pourquoi madame? Bye bye.